Bonjour, bonsoir la famille Vision Plus cette télévision, la bellissime Naël Lisusu Mekauso. La actualité na babone oyo balingara Vision Plus cette télévision. Oyo pe nanu asabona te na Vision Plus okoko kende kaka o s'abonner mbala moko po ozwaka ba video na yo en direct. Lelo to Mekauso la mbutu to solo la actualité ya Weranson na JB Mpiana wenge maison mère wenge BCBG. En tout cas soko lobike ozomona te c'est que oza connecté te tozomona ba polémique bandaki cessé na ndenge ekomi vraiment kokoma na niveau moko mabe makasi to kokoloba parce que tozomona biso nyonso na ngambo ya wenge maison mère tobutaki ko mona ba sortie médiatique ya ba porte-parole oyo bazosala piken côté pe ya BCBG. En tout cas touti ko mona pe ba piken ba droit de réponse to kokipe koloba. Bon côté guerre na bango bandaki to yebi pété to monaki kaka e bandaki na ba porte-parole ba bandaki ba guerre na bango eza stratégie po ete yango nde esalaka ke tombola susu musique to bacha mutuka tozoyeba vraiment te. Bon bino moko mekana nkotala toyena na Odile Manzaka CPI autaki kosala mwa sortie médiatique moko lisusu awa abengi Ngeleka papa Ngeleka aviola mwana 8 ans. Ngeleka aza mutu oyo bakoki kokanga ye. Ngeleka bolanda video bino moko bongo tokoya pona toloba eza nini. Merci. Bandi de Ngeleka ta hein yo ko tia bongo te nalata mino or pona na mbongo na ba moyen bukanga Constant Mutamba na Congo boloba soi-disant yiba mais muta viola mwana 8 ans. Je dis bien mwana 8 ans aboti c'est na 16 ans botika ka sa publicité foufou. Ça c'est quel genre de pays? Moi, j'ai 8 ans. Donc, pour supporter Ngeleka, il faut être parenté. Pour supporter Ngeleka, il faut être parent. Pour supporter Ngeleka, imagine-toi, moi, il y a une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Un parent, il y a un bilamba. J'ai imaginé douleur en dengue. C'est comme on a combien de mitakala ya bana ya 8 ans. Na bakanga Constant Mutamba soi-disant za moyibi. Na mutu ayibi. Na mutu violé alali mwana 8 ans. Aboti c'est na 16 ans. Nani bako tika epa tambola. Botika epa ya kosaba promotion foufoir. To monaka. Na koya. Moni place bozo mécaniser place ba mécate na koya. Comme tout ça matin na ngande na bo soko yo ko toucher ngana ko toucher te ko peser na ko toucher maman du kolo na ko toucher maman Ngeleka ana problème au kanga ketch faut 17 personnes ba au simba epo kanga ketch banzembu de moka yemba akasu ko yemba mote avandila ka ko tumbola batu ko tinda batu ba finga ko tinda batu ba provoquer. Vraiment bandeko nanga bolandi côté ya CPI Odile Manzaka ndenge a lobaki asalaki vidéo na ye abwaki et puis batu mususu ba zui yango bache elongi artiste monene ya Congo JB Mpiana et bache mwana nsuka balobike Odile Manzaka azolobela papa chéri nde Ngeleka wana ba page pe ezui ebwaki polémique et mati lisusu. Est-ce que azolobela papa chéri to yebite poti awa nanto yoki kombo ya JB Mpiana te mukulu te papa chéri te leader te président te to yoki kaka Ngeleka. Bon balobike azolobela JB to yebite na ngamba BCBG pe to moni mwa batu bauta pe koleka balobi mais guerre ango ba fan ndesi comme to bakomi ko répondre pour musique ya lelo fan pe akoma na internet a téléphone na ye aye pe asali live na ye
bafani mpe bakomi korépondre tous les deux côtés. Bon, tozongi so na BCBG toutaki komona Charlie Prince oyo aza journaliste na Kinshasa azalaka kolobela mingi Ferregola mais alongwa na ye banda bayokanaka te na makambo ya stade de martyr alongwa akomani kolobela bato mosusu akomani kokumisa bafali makambo ebele mikolo oyo auti kobima akomoloba mingi contre JB Mpiana tolali tolamuki kaka boye Charlie Prince akomi kobeta babordire contre Wenge BCBG abimisi vraiment bapropos moko oyo echoke pe bato par rapport que BCBG ezokufela BCBG ekufelaka mingi donc orchestre na Kinshasa oyo ekufelaka koleka BCBG eza te selon Charlie Prince. BCBG pe efandaki te bozwa réponse ya Roger Emel oyo vraiment soda makasi biso nyonso toyebi depuis Wenge BCBG toyebi oyo awoyeba makambo ya Roger Emel te sekaza mutu oyo alandaka miziki te ya Wenge BCBG. Emel aye ko répondre nalandi Charlie Prince alobi ke depuis histoire à musique et banda BCBG ekufeli trop ignorance BCBG kufi tozana batu ya kotanga oyo bakufi na kati ya BCBG tozana batu oyo tokoki kotanga oyo bakufi na kati ya BCBG étant ba membre effectif ya BCBG bakufi na kati ya BCBG en travaillant na BCBG nazo banda kotanga na ba musicien oyo bakufi en étant na kati ya BCBG mutu aliboso akufa na kati ya BCBG eza Tati Sabe akufaka mutu atutaka ye mutuka etutaka ye eza mutuka ya Aziz Makukula oyo tu azala na aza kinwa ayebi lisolo oyo mutuka etutaka ye ezalaka mutuka ya Aziz Makukula. Tati Sabe 1. Deuxième personne oyo akufa en étant membre effectif ya BCBG wana na ba musicien nanu ya liboso Tati Sabe ya mibale oyo akufa en étant membre effectif ya BCBG Mokonzi Suza Sege Minyo Manyata Tati Sabe de paix à leurs âmes ya misatu en état musicien artiste danseur Moula la Moulette paix à son âme. 4 personnes oyo akufa en étant membre effectif ya BCBG ya zala musicien te Maître Baja de Baja Kingo Ebende paix à son âme. 4 déjà. 5e personne oya kufa en étant membre effectif ya BCBG eza natangi Tati Sabe natangi Mokonzi Suza Sege Minyo Manyata natangi Moula la Moulex. 4e personne musicien ya Zuli ya Linda Zulema 4e personne et 5e personne oya kufi en état membre effectif non musicien l'intendant du groupe Maître Baja de Baja Kingo Ebende 5e personne. 6e personne oya kufi en étant membre effectif ya BCBG le premier secrétaire ya Wenge Musique à 4x4 tout terrain na le premier secrétaire ya Wenge BCBG Viekis Kisolokele. 6 personnes oba kufi en étant membre effectif ya BCBG sous membre effectif à BCBGT. Tobo sanara histoire te. Monica Longwaka déjà azala isusu membre effectif à BCBGT. Celui-là Yakobo alongwaka déjà akufela kuna Braza azala membre effectif à BCBGT. Pauvre Sunda Baz alongwaka déjà azala sous membre effectif à BCBGT. Suko tango ozo kosa batu ke non batu kufe belé na BCBG tanga sko ba orchestre oyo kufela de soit likambia BCBG est comme a toujours affaire d'état ba orchestre auto kufela to monye sika bolobeli yangote to monye sika bolobeli te ba orchestre kufeli ba orchestre msu bazana matanga to monye sika bolobeli te
tomoni esika bolobeli te te natangaki Zulema baza 6 na bandeli bato bakufa en étant membre effectif na kati ya BCBG. Zulema mokonzi Suza Sege Mignon Magnata, Tati Sabe, Moulala Moulex, Maître Baja de Baja Kingo Ebende na Viekis Kisolokele. Bato o bakufa en étant membre ya BCBG. 6 personnes wana kande tokufela na BCBG. Sko ye Charlie Prince atala na famille na bango combien de personnes bakufa. Et bon maître Magouche tango azala sou na BCBG. Azala na yeka azala normal. Aza mutu na biso maître Magouche akufa ki azala sou na BCBG te ngana otanga batu o bakufa en état membre. Sko na ba orchestre misusu ba akoki kozwa pe tan na ye Charlie Prince ya kobanda kotanga bato bakufa na ba orchestre misusu wana ou soit na famille na ye depuis ya botama depuis avant ya botama na famille na ye combien de personnes bakufa cellulaire akufa zala sou na BCBG te. N'oubliez pas l'histoire frère. Cellulaire akufa zala sou na BCBG te. Azala sou na BCBG te. Voilà. Eric Lebercy. Nayoki ayoloba awa que des animateurs bazala na BCBG babela maboma. Si j'ai vraiment na yelinde yango wana. Parmi les 2 animateurs o yazo sala allusion ke babela maboma. Nazo tanga ya liboso. Et bongo papa chéri muto atindaka ba musicien ke non boke osimba bisimba simba. Parmi ba animateur o yazolo ba ke non babela maboma na ba nanona o ya vanda epananga o problème na komela epananga. Il s'appelle Maltina. To wana benge Maltina. So boki na publicité a primi sabwaka soki ya salva so primi na to siloba ya salva matondi wo matondi comme on a Maltina, to bando benge Maltina, bota na publicité primis, bo mona bando cha sou abando kanga ba sou kineti ba chinois. Il habitait chez moi avant na bala. Bando vanda na ba petit nanga rock malé na sans alcool te Maltina et Maltina. Na sans alcool pe parce que sans alcool azala membre 7e, yena bossa ni ngana bossa na écoute. Sans alcool pe Akufa en étant membre à BCBG. Donc, on a 7 personnes au Bakufa en étant membre à BCBG. Monica Céleste, paix à son âme, Ser Nabiso, Akufa Zala et Suna BCBGT. Cellulaire Yakobo, Akufa Zala et Suna BCBGT. Nani Sunda Baz, Yekuta Zala, Akoma, Ye frère Nangakutu, Akufa Zala et Suna BCBGT. Batu o bakufa en état membre effectif à BCBG bangonde et bon parti molé sur zala sur na BCBG allons kala parti molé sur zala sur na BCBG. Voilà, les gens racontent des bobards sans pour autant maîtriser les choses. Ouf. Tolandi en tout cas toyoki bisomoko toyoki nenge bango BCBG pesi droit de réponse que bakufela na bango kaka 7 orchestre ya BCBG bakufela na bango kaka 7 personnes oyo bazalaki active na mouvement na bango po ekoma lelo mutu esa longwa na ye 10 ans 15 ans 5 ans 2 ans ake kokufa na ye kote mususu na makambo na ye mais bakoya kotyango ke BCBG ekufeli ndenge mo pe bakokoloba wenge maison mère ekufeli Koffi Olomide akufeli mais mutu esa longwa yaka lokola biso tozala na poto pe tosala na ba compagnie ebele soki déjà ozala soupe na compagnie wana te oke kokufa siko ba olobani compagnie wana place bande kosala nde mutu ebomi yo ou bien bokufeli batie oka membre compagnie wana ta ba otanga liste bato bakufa na compagnie o batie pe na yo non ba otia te ba otia bato oyo bazalaki active na compagnie wana mais ya Congo comme si ezokende bongo te en tout cas bayaki baye kolobela tomoni balobeli atala kuna bango fusée de guerre
azane pe na mbasu te na si bino nyonso bokuti komona video ndenge fusée de guerre azane na mbasu te fusée de guerre akomi na ye papa lupango azotonga lupango na ye akimia napesi mbote na Serge Lukemba, napesi mbote na mama Titi ya source, napesi mbote na mama Matanga na kati ya Rotterdam motema ya papa Kilo. Ba bisou na oya mwana, napesi mbote na mama Elisa. To continue sur cette émission na biso bandeko. Siko eza nini barando oyo. Lelo pe tomoni Weranson Ngiama le phénomène ya Noël. Autoleka na émission epa ya mamilela alobi azana problème na clan Wengete basala nde musala alobi basala nde musala et puis apesi promesse alobi 2026 egoleka 2025 alobi na 2026 arobeta bakao bino mo boyebi yangi ya mate Bamsou balobi eza grimace bon toyebi te tozela 2026 donc basala minene lisusu yangi ama otiela biso pe stade toyebi te yangi ama yu arena toyebi te mais alobi génération berceau bozala kimia 2026 ekoleka 2025 bon totala kaka BCBG pe balobi Weranson abia bosala nde musala ana temps ya ba polémique te bino nde mtu bofingaka ya finga te donc bosala nde musala ya osala musala aolakisa biso lisu public o yaza yangi amasila te alobi ebele en tout cas ya mukena rolo bana mukuse yango wana kota BCBG bana BCBG baza suna posa papa chéri ayaka betela bango ba Bercy Bercy na 2000 papa chéri ba fan na yo vraiment papa chéri côté oza bazo senga oya poto toyebike soko tie libaya en tout cas e oratete mukulu e koratete batu bana posa bayoka ba nzembo na yo bayoka onyoso ya kala bayoka pe onyoso ya sika en tout cas ba fa onyoso ya poto ba osenga papa chéri tia date na poto et ça là bien bon lelo to ngai to lobelaka BCBG na wenge maison mère en tout cas bandeko na ba niveau neto ezokomaka ba polémique moko ya kokota pe ba vie privée pour on est au monde vraiment ekoti moi vie privée donc eza vraiment pe kitoko te mais to ça ko boni biso to zaka to tala ndenge bango mo ba mema makambo na bango to ye côté mususu pe lobeso awa atomboki mabe ndenge moko na c'est le scrum parce que Weranson a ute ko sala émission avant zonga Kinshasa sala émission alobi ba cligno sona ye monde mutapesa ka bango côté pe ya batala ko batomboki ba ye pe ko lakisa ke ba cri ezala ya bango moko Umekana Rolanda mamuke ya lobeso ndenga lobi ya ne mongo ndenini mukongo to muyaka koko selema makasi boki apesa ke ba cri atabino moko albi po ba pesa cri foza mongo po pesa po ya boka na ki mongo Rolanda na lobeso muke mission apesa bino ba cri bino banani bino na ba seleo surtout seleo tika papa nga boka cri na kimongo nga boka kina kimomba bala makama ba yaka baza ba yaka bandeko ka viali ba Congo papa to tika ba théâtre ba bilom susu ba ba ke ba maloba la parole tue la parole vivifie nous serons rattrapés par nos paroles batu ba ke baka nga boka kina kimongo po pesa nga ki faut en mongo il faut la monga je te dis la vérité nga na boka mikele kele o inkela nga mongo ya o mikele kele yinkela nga mongo ya o isela iseba o mana o nyongo na nyongo ko bo mana o isoba na to maleto baleto foko te kiso yinkela nga mongo ya o ilongo nyolo ya ka bakula kalwe malato ina na feka bakande moto na limemia lioto na feka bakande moto na limemia eliote mundo beto tombola maboko likolo oyeyeye giba jo beto abalansa bango nyonso na
se balela se alobe bazaliko oye mino mino lele oyo yo yo oh atanabe balela se alobe azaliko akoti antembe na ngai aya wa mona o akoti antembe na ngai e baya wa ba mona o akoti antembe na migenye ma e baya wa ba mona o tala so la vérité mi pepo e komata o ale memanga liboso lo beso e papa opesa na klineni na oboka na kimongo bato ba makama baza bayaka to be régime alimentaire moko te nga yaka mbisi ba yaka bampuku. En tout cas nasi bino mo bolandi pe boyoki merci beaucoup totika moka botolo basuni biso to tala kakao na pesi mbote na maître Sodolo na pesi mbote na salon Bercy na Tottenham mwana epa ya Jackson Mangala. En tout cas so iboye boko sepela toza na salon de coiffure toza na restaurant ba business et beleza place wana soko ye en tout cas o sepela na pesi mbote na Pierre Landou le silencieux ndenge kaka e zalaka ya ilus Mireille Ilunga na pointe ba mbote na yo yango wana. Tokomi na suka ya émission na biso tozotala kaka. Wera so na kiti Kinshasa a lobby na clan Wenge Mobimba donc Adolphe Tata Mobidji ba lobby finga na yo. Wera bia o finga te yeka musala albi botia ba date. Bo sala musala tata. Tela biso ata Zenith. Tela biso ata New Casino. Et ça a fait bien. Ok, donc comme nous avons émission, concert Betama, sans polémique, maman Miliabel le 7 novembre, awa déjà, maman Miliabel a obeta, tokende, toyoka na Nairobi, toyoka yoka banzembo belé, et que ça la biso vraiment bien. Et puis, le 6 décembre, tu as un concert, il y a Marie-Paul, Boya Toyoka. Naebi batempo yango ya naebi boya wana na New Casino de Paris to kutana na Marie-Paul aza na concert place wana en tout cas ba fan na ye bandimi o balinga Marie-Paul a otiela bino sur concert boya bo sepela na ke maître Sodolo sekai mama matete bomoko matete que okozala wana en personne. Merci beaucoup na ba ono so bazaki connecté ba bisous moi na lingi bino mingi na tiki bino merci bye bye.